te na bino ba nyonso bomesana kolanda émission na biso ya bino sans audience émission ekotaka la banda kuna bino sans vraiment ebeta porte na yango eloko ezokota la banda kuna bino sans ebeta porte na yango sekeze eloko ya kitoko yo wap kaka ndenge na mesana koloba abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production Grâce TV chaîne yoko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube nga mwasi lingala la barbine de la presse congolaise na confirmer yango yonani oboya yango merci à ma boss papa Pedro Kangila Motema ya mama Tete Ngolu na France pourquoi pas na pesa bambote belé pa bana makasa makala ba super teti balobi bano ba bunda bunda bako beta kanyoso pete ya makasi ezate bambote belé pa leti milolo mo satika mbetu na defo bambote belé na pesa bambote belé pa Patrick Kishika na rompwenga babi lelo na tondisa mine sengo ya kokita na makala bisika toyeka kozo ba image ya kotala ndenge bana makala babande ko nyo kwa mamakasi babande ko mona koma bana makala babande ko nyo kwa ma tolakisa kibino na pomo pulu tolakisa kibino ndenge pomo pulu ezalaki ya kobeba makasi banda kunenge bande ko dinda tangu bino kuna na ba makampagne tangu bino kuna na ba gombe batu ba vota bino bozaka la ba makala bozaka la banga batonga ba voter bino na bokomi na ba gombe tangu bino bozola la ba pongi bana makala bazola la vraiment pongi kitoko te soki mbule beti to bande ko mona kalamu ndenge bande ko déborder mai bande ko kota tina bakata ndaku batebele bakufa na bambula oyo uta ko beta biloko abatu ya ba valeur ekenda na ba mai ya kalamu vraiment bravo ebele en tout cas pas de pité oyo alati souci ya bana makala alati souci ya bana makala mais pas si pe mawa komona mwa mbilinga eyaki kokota to comprendre bino bolinga komona te mutasa makama bien boyaka na po botelemela ye obiki de pité oyo po kaka baloba na tanga kombo de tanga na tanga kombo na yo mwana mwasa batu azui ide malamu telema ye moko deja awuta na mabela makala atalike na mukie na ye azozwa na mukie na azozwa then alobi nini ke apangwisa bana makala ma ya misu azui makoki na ye mama na biso eden bisiko oza bambote ebele bisiko oza na résidence na yo bambote ebele bana makala babeteli yo maboko bravo balobi biso pe na Pedro Production kaka ndenge tomesana kopesa basango merci po ekotaki na matoi na yo vraiment oyo ko consoler bana makala esalama te tomona badepute baleka so okose na otanga kombo na yo tomona badepute bavota bango na makala bosala eloko te fwefwe boke bafimbo ekolanda bino na 2023 tomoi depute moko boye azoye kofandisa bamama batu moi makasi azopromete bango ti sikoyo asala te eloko moko te oyo opesa bamama batu soso moko opesa bango na deko poa loso bino mpe bato bozwaka badeko poa loso na basoso 2023 yango yokala mingi te bino bato bayaka kolempa bino na bamaputa bayaka kolempa bino na ba 10 000 francs ozwi voi na yo opesi ye kobosana te soki lelo abimi abosana komi na bino merci na eden balobi ndenge ozongi na makala merci na makambo nyonso oyo ozosala merci bravo merci nzamba pambola yo tovote yo biso tovote ndeti nga na ovote yo bino moko bomoni ndenge kalamu ingénieur pososongo bien ko bomoni kalamu mpenza nde bafongoli yango susi ya bana makala bazalaki na posa tracteur ye kota na kati ya mai tracteur esala nde mosala na yango bana mibali banyokwami kozwa banzete babambu kokotisa banyokwami kokota na kalamu kobimisa bazelo eloko moko te bande osalama mais ye moko eden azwi tracteur akotisa yango mai esalama te kaka ndenge ye moko président Fati Beto bakisalaki bozalisi na bango ndenge ayokaki susi ya elenge esalelo asali makadam eza mpe ndenge eden ayoki susi ya bana makala mingi na kalamu aye kobongisela bango kalamu bato susi ya bato ezalaki kalamu efungwama bomoni kalamu ndenge efungwami alobi mpe azozonga defwa alobi okuta eloko te abe azosala baterasa minene talaka na kalamu baotia terase
makasi eza te babi mapango ya kalamu ezwi valeur mapango ya kalamu ezwi valeur bomona kalamu ndenge efungwami bomona bandako nakala ezalaki bandako emona na boye te ingénieur ezalaki omona ndako wana te mais sikoyo toomona ke totelemi kuna tokomekana kotambola totuna nanu eske bazodinda to baodinda lisu te mpo misala mpenza esala tomoni oza ntingatinga ya kalamu awa esengo nini oza nango ntango oyokaki mama Eden ayaki mpo afongolela bino kalamu mama nasepelaki mingi mama zana telema nani telema mama mama esengo oyo nazalaki nango pa mama Eden ndenge ayaki afongoli biso kalamu tala na ndako ndako ebandaki kodinda ndako ezalaki molai ndako edindi siko lelo mama Eden bisika ozali nzambe apambola yo ebele mama ti génération ba génération na yo ya bakoko na yo mama na ngai Eden mama alobi azozonga lisusu mama tofongoli misu tosepeli ya tu oyo nayebi te so tokozala siko tu ya tu oyo immeuble totonga kala kalamu lupango ezwi valeur bato bakosaka biso na liputa moko soso mama ngai nakovote moto namoni mosala asaleli ngai mpo lupango na ngai ezwi valeur lupango ndenge ezwi valeur mama nasalaki boye basani nyonso etiola ngai bilamba ya bana mama etiola naobandela 0 kosomba mo elamba moko siko ndenge siko afongoli boye tomoni mpe ampula euti kobeta eske mai ekotaki mama ezalaki so mbula ebeti toza debout libanda tolandaka évolution na bana naza kutu na mwana bebe na ndako omona nazwi mwana bebe nazwi base natie na mutu bandaka afongolaki mama natie mwana nga lese mama nde tolalaki ti tongo ata kolamuka ata mbala moko nalamukaki te nde kosuto mbula ebetaki tolamuki na tongo lopango kitoko mama nazoye papa filme na lopango filme kodinda mama ya solo bandaka mama ya sali abongisi awa mama nani tona posa kombo na ye mama Edel ye wana mama wana pendelo kasali tomoni yo uti na ngambu kuna tomoni yo uti na ngambu kuna lupango la ngambu ya bino lupango yango ya ngambu seke mbula ntango ezalaki mpenza kodinda ti kokota ti na kata bandako sikoyo banda mama Eden afongoli kalamu oyo sikoyo mbula na mbula so ebeti te eloko te tozaka likolo pongi kitoko pongi kitoko ya neti makambo ya nzambe atindaki ye aosaleka bandako mpe ezwi valeur omoi bandako nyonso ezwi valeur bato misusu babandaki kokima mpo na mai me bakomi ozongaka banda mama sala bokoloba ni pa de epai ya badepute oyo bovota bango na makala awa bakenda babosana komina makala basala eloko te bokoyebisa bango nini mama na 2023 baya lisusu te baya lisusu te po tosi tozwi mokambi mama na biso azosunga biso moto asali nano eloko abuna miso ya bato nyonso tu tokosepela bongo bango bakwasi kosala mais naotoyoka depute moko boye abandaki liboso kuna ntango ayoki mama Eden asali mosala oyo ekomaki na niveau bafundana ekomi niveau ya kofundana bokoyeba komba depute yango komba mama kombe ya depute kuna mama mama Patrick Mandela wa balobi Patrick Mandela yende ono kala machine eleka kuna te esala kuna likolo te yasali kuna baplace na ye boyo osala banda kala otikaka no kaka inachevé siko moto aye kobongisa siko yo kokende ofunda ye na problème nini yango mpena nzambe asunga mama okoyebisa nini bisika azali mpo alobaki azosonga deuxième tour bona koyebisa mama place azali kaka mama toza na posa na ye aya kokontinue misala na ye asala ndenge azosala nzambe mpe akosunga okende ka liboso merci kaka ndenge awuti koloba nzambe akosunga ye na 2023 akoleka mama na biso liloba na suka okoki koloba ni liloba na suka koyebisa mama na biso Eden okoyebisa nini napesi kaka merci mpo bolamu na ye eleki ebele mama wana awumela na ye awumela tolingi toyeba kombolo nani mama Vero bonjour esengo nini esalaki yo ntango oyokaki depute na biso mama Eden ayaki mpo afongola kalamu oyo mpe afongoli yango
nayebi te ndeni nakoloba po bolamu na ye ezebele mpa na biso nayebi te ndeni tokokote yango te alongola biso na kati ya kufa na kati ya souffrance ya biloko nyonso ezosila na ndako souffrance ya bana kotambola na bango na maboko lelo tokomolala lokola babebe tobosani ke mbula ezobeta toyebi te eloko nini tokosala mpo na mama oyo toyebi te soki totambola bakomi na nyonso mpona kotia nkombo na ye babebisa te me toyoki bauti ekofunda ye mpo ndenge ayekofongola kalamu bandoki oyo balingi te lokola biso tomesani kozinga tokufa biloko ebebaka lokola bafungoli kalamu tofunda ye toyebi ye te soki oyo atia lokola po wana tozoyeba te lokola pamba yaka lokola po ya pamba ndenge wana depite ye asala pa koki te tika lokolo asuki kaka mama bolama mama oyo toyebi te ata batiele poison efaso te yango toyebi te nzambe ane fa bakisela ye ya kobakisa eske so mbula ebeti bozodinda mama tobosani toyebaka teke mbula ebetaka soki tolo ezotanga te okoyeba teke mbula ezobeta te me balobi bafundi ye minute azosamba esokola lisusu akoya toza kondima ata na priere na biso tobetaka nzambe batela ye toyebi te soki présence ne tokomona ndenge nini eske kala mingi te 2023 ntango bakoyela bino awa bamaputa bayeli bino biso tolingi nde biso toluka nde base ma baloputa wana nsima toluka nde présence na ye nde base awa nde base tozalaka na 100 personnes Approchez, Kota, Boya Belé, venez nommer. Tous abonnés, Bissonio Sona, Pedro, Production Grâce, TV, Yamubimbadi, Yonani, Osanga Kolanda, Pedro, Production Grâce TV, Nzela Moulai. Mission nyonso eza na kati eza kaka bateatre te mokoto makambo eza ebele massivement tosabone neti mani sabona yo mpe sabone ye kuna sabone biso nyonso tosabone eza mopasta mpona kosabone omoni kande ekran na kande otika mosabine oyo totika leko totika kana omonaka ebimenyo babiso tosabone Pedro Production Grâce TV, babi kuna bomona bagagi ya kitoko bomona bemission, bomona nyonso bino boluka. Omona bactère, bactrice o bolukaka, o bomona ba on soutena ba o bomona ba. Biso na soto bomona na kakina. Babi awa i. Yo t'abonner à Tim Tayo. Biso ni te t'abonner. Makambo sepelé na Pedro Production Grâce TV. Nabungi